Nga yo ka soni tatanga kapashi. Poza manosa na site kapashi. Potanga kapashi pour notombo non pour site kapashi. Wana c'est déjà hypocrisie. Atangi mwana na zola la Keren, mwana Morissette, pas la kae. Aola la e. Aola la mwana batu. Aola la mwana mineur. Aoko seka na 6. Aoko seka na 6. C'est pas ça pe na 6 c'était Mike. Encore abaisser F victime té parce que F victime nandimite ke mibali wa bota na bango bana. Po biso na bango to boti na polygamie. To boti ba tata. Mta olongwa za ta boti na ba tata. Ape na bana mikolo. Po ba bomba bana nga bomba bana te nga bimisa bana nga. Aza bana ne ya mikolo ya basi akobimisa bango te pa yoka soni ba omoni mukolo. Bana poto. Bana ki. Bana mona Congo Check News TV. Yassim Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh! On suit mon penza. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya Congo Check News balobi ke no makamde makambo hein. Normi yabiba ujana de la France congolaise. Yabino ye en tout cas vraiment ba pesi nyonso ba maman tout. Ma bonne fête na bino yango déjà to le les 27 le 28 de calamine te clôture il y a le 8 mars déjà to clôturer mingi bat baloba ki trop balobi mingi manike de John azomona na te na check manike de John akimi manike de John ye nazana ye sur place to ko solola na ye en tout cas vraiment pour to que ne soto kota na bozindo na manike quand je sali mo bossi bo mutombo mwana muluba ya pembe ba bon séjour na Kinshasa pour calamine te ozozonga na mboka na yo hein. Bonjour Maniké de John. Bonjour. Bonne santé. Nga na bien na konda na mnini te. Mais na bien kaka. Na ka bonne santé mo batu abina na tibe, mo babina na sida. Mo na bonne santé. Na belle raté, na la ka bien souriante, rayonnante. Mais mikolo na sala moi hein bino boyebi kaka moi hein biso batanzela en Congo donc so moi na sala moi likambo il faut okita na se bomu na se parce que mutolo elela na mabele po so moi na bota mtokunda mutolo na mabele donc wana stratégie na opesa ba mama so moni moi na za likambo to moi na zo yokela yote parce que moi mes enfants m'écoutent hein. En tout cas là vraiment je vous en prie vraiment bana nga ba yokelanga Elisabeth Mayangi nga batu nyonso ba bike bana manike en tout cas na mama na bango ata mama na bango salini ata mama na bango zandeni secret zakaka soko moni mwana oyokela ote zwa liputa kanga na tolo mutolu tia na se ofungoli liputa otimu na mutolu na se pio wana ya mabele so kota na mutolu na yo ezokende directement na cordon ya mwana mutolu nde gangaka Boba kabola biso na bana kana mutolu wana eza secret na biso vraiment ba africain yango moni ba papa na biso ndo yokela wana soma kasi. Moi j'ai grandi dans une famille vraiment respectueuse. En tout cas il y a vraiment du respect alors yango na sepelate na bano ba finga mikolo. J'ai calculé bima qui le 22 tozala ki wana bat ba mona ki manike o baby manike nini bo monti ko manike na bino azana e bien maman on na restaurant de play chez Jean Cité là balobi polémique et tika la polémique mingi na oloba na to koma en tout cas vraiment manike de John balobi ke no yo check okimi yango okomi mikolo yo na confort na biso o aza mikolo na Russie puis château ebité eloko nini eza ya solo tolokuta te check pena omoni check na yokela ngo kanda soki esali mabe po check ya bébé nanga check pena za bébé nanga nga na ya pena check na kuta check pena abonné 0 na longwe pa ken piana suspendre nga pona beta bibi kapinga na longwa banda na yamba basanga bibi asana nini na ya na nda muta filma image wana chinois abanga bibi tant bibi akangi caméra c'est ça que quelqu'un en suspendre nga si bo longwa poto aye a contacter nga na groupe na ba meti bana to banda staff lelo soko tali ba bona ya lelo check ezo tala makoleka fimbu muta oboya ngo azate check lingezo moi de cadence tang bato comme yoka keno te man ke longwa comme papite si vous prenez temps à réfléchir abi wana makambo abi wana ponga bana si vous ezaka to vendre to so net petite sœur na vie na ye que to beba na pena donc te wana sala mabe wana sibu aza mutu ya micro te
si vous pena aza boss boss pour mona et pe na passe si vous mona ke pas pambate si vous so bengi be mona ya bengi alors de John mutu mo bengi nga bia mona nga aza na nga si vous kokete on pena boss na nga tantôt mona Aimé Voka Rachel Banfumo Brigitte Savané confort. Quand on parle de Brigitte Savané, on parle de confort quoi. Quand on parle de 100% bandal, on parle de Mayalos. Je dis Mayala. Il rataraté. Je dis Mayala. Je dis Mayala, Elisabeth Mayangi. Naomona Anne-Marie Bonga. Naomona Wivine Lengi. Naomona Jojo Abiba donc. Jojo Abiba donc. Check. Eza bébé nanga. Bat musu banga basa neti ba meme nzela moko boye me simbité. Po check ya polémique. Check ya site polémique. Bat batala ngo pona polémique. Yo tango yo mema ngo nzela moko boye simbate. Check ya site ya polémique. Voilà. Tuna ya na makambo. Ngana banda check na baguerre. Mais non, c'est plateau zinda pena na mozindo émission na biso. Ah oui. Voilà, question musu c'est Yami Balé. Manke de gens tout le monde qui signé qui contrat moi yona Mike Lokamba. Mais en même temps aussi, na moni susu ozali susute et lokoni vraiment elekaki. Mais ça mais nani la gens nga za hypocrite té. Nga vraiment za hypocrite té. Moi si je veux, si je ne veux pas, je ne veux pas même dans ma relation amoureuse. Si je veux, si je ne veux pas, je ne veux pas. J'étais là. Moutabete langa li solo te. Nazana R9 Ronaldo. Babi les garçons mignons. R9 Ronaldo les garçons mignons. T'as mignon, on est dans le blanc mignon. Ah, mignon. C'est un garçon très intelligent. Très intelligent et puis très mignon, hein, mon manager. To Vandi et pas Mike. Na Sainet na Lala. Na Lali. Na ose na salle émission. Ba osala na Lali. Ce qu'on a peut-être se reposer mke pour na zo l'état na zo ma. Nakata pena Mike na misonga Mike katana lobi nini ba tuna 5 journalistes au ba na succès na net ngala yo ka soni tatanga kapashi poza mana sa na site kapashi potanga kapashi pona otombo na po site kapashi wana c'est déjà hypocrisie atangi mwana na zola la Keren mwana Morissette pas la kae aola la mwana batu aola la mwana mineur Aokoseka na 6 c'est pas ça na 6 c'était Mike atangi mwana wana atangi 2 maman na bi Mike na bisi mbala moko les garçons mignons ngabi téléma ya téléma oh déjà ngabi téléma a télémi ngabi so ba sac na ba croissant ba bilo na to soma na shop na supermarché émission comme na suka obenga ngade jono ke ngabi Mike yo mona imbécile et yo mona imbécile lo kwa yo ngaze imbécile te ngaze intelligente olaki nzamba la kisinga position na yo pe na boye en live na vanda wana mais na moni omba mon meurtrier mais na moni tina kota na ndako na mkomsu bo koti na ngaba tawata babandi obetanga na bana kota na ndako antina na obima pona zaika ki pamfita ponga bana na kota to trikenga nini moto ezina nziki sango na résilier contrat et puis pas Mike na mona sala émission footinga mbongo nanga abai nanga mamba salaire nga bibino baba escroc makasi muto azala ka réglo na salaire atana solo na kente za ken pia na sibu mutom pona sala na check sibu atikala kozala na nyongo na ngate au contraire ngane mna na ba nyongo ne ba émission pour opesa ngambongo na zuna le na bino sala na émission te na lembi na ngai. Voilà, en tout cas, deuxième question, Eza le Tomoni remplaçant Nayo et pas Mike Lokamba, Sarah Tola, bien pas quoi remplacer, il va comme signer contrat. Et en même temps aussi, le côté Salinga Soupasi, Tola, à sa côté, il a fallu mettre Mike Lokamba, Zamuntuya, hérité Watana. On a eu. Pour nous d'abord, Tola na ocho kama Kamunae et Belé, n'a pas si mettre audio. Mais tu as la biso ba odwana nde mama lobi to yoka na so ezani. Oui, tango yo siko solo ba kena o tango yo siko sa kena biso to za assurer yoka na malembe yoka yo lobi biso to zali biso na kende to sala na victime yoko sala victime te loba na ngai mbongo o yo za na ngo ebele ozwaka
oyo ata mobali apesa yo koleka $5,000 fallait apesa nga du coup ozwango ozwana nte bapesa ko mbongo ya ndamu ko critiquer te ko rabaisser te Sarah ko fallait apire yo te yo yebi fali te oyebi nana 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 te ko bateke fallait apire vie nana pise no maka yo yebi nana yo yebi bafana poni boza badiemba makasi boye osolana Karine afinga afali mais ozoye pas fali oyebi nana te likamususi foko tuna na bandeli lisusu na solo la kana Karine Mokonzi makasi na bandeli lisusu na solo la kana Karine Mokonzi. Merci beaucoup na enregistrement. Ah, toseka, mais toi on a candidaté quoi. Bana Goma, bana Matadi, bana partout. Hein? Bana partout. Bobika que non, soit Biba aux gens de la France à l'équipe, ça veut toujours m'envoyer bien. Congo check, il est ma cambalobi que non. Bientôt là, conteneur ya Congo check qui t'en a kit le 22 avril. Donc bana boma Matadi donc bobanga komi tungi samalisute. Oh tote conteneur moi côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu tala kaka. Hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'obra toujours la vérité. Conteneur réseau qui t'en a kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça inda le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils a vraiment ya beba ils a vraiment ya inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh pas un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya bana Allemagne bana Londres veut dire bana Londres bana Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na bi kena bolela ki vraiment hein contenant makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino comme tokos. En tout cas vraiment abonné nyonso ya Congo check en tout cas boyoki ndenge odwana ndenge lobby yemoko Sarato lazo confirmer que non asolola kana Karine Mokonzi et en même temps aussi ye aza côté ya Fally Ipupa zo kumisa ke ya Fally Ipupa za la grand frère na ye maman Nana Ketchup za la grande sœur na mais balanci boyoki ndenge yemoko to la confirmer que non ye asolana Karine Mokonzi était tozana de John Awa ye pas za soldat ya elle victime ya Fally Ipupa to ebite lilobana eza nini maman oyoki lilobana ngezaka Fally akoza camarade nete ayebi Fally te ayebi Fally musicien ayebi Fally te nga na yeba Fally bandaki binda nkoi na yebi ndaka ba Fally tasa kolela Fally babota ba mbali na sœur na ye na yebi nana na quartier latin Fally mutaya na ye ba fana donc il ko expliquer nga ibango ezate ya sika ko expliquer nga bango kaka ezake non na mona nana mukie Fally international vous comprendre encore abaisser F victime te parce que F victime na ndimite ke mibali wa bota na bango bana po biso na bango to boti na polygamie to boti ba tata mta olongwa zata boti na ba tata ape na bana mikolo po ba bomba bana nga bomba bana te nga bimisa bana nga aza bana ne ya mikolo ya basi akobimisa bango te pa yoka soni ba omoni mukolo ngai na ndimaki mukolo na nga so be nga ya na benyo mwana muke na bando tinda yo comme c'est pas mukala comme petit na nga na bengo petit milene so na bengo petit po ndimaki petit fo ndimaki sikoyo
yo lo ba fali o beleli penda tango yo beleli makasi oye pa nango lobi ote na victime na kina répétition ba yebisi ngai ke na okota te yo osalaka biso to salaka toza bana misala ya fali na ondimi ozamo na misala fali na mwana musala fali na ndima yango nali ambonga fali so naza un problème na benga kaukati sulende ni yebisa prise koto mobulu mais sikoyo nde eza nde pe caractère na ngante fali ya osone bato nga asali promotion album ti sikoyo na nakute na fali boye te banda concert à Saint-Valentin azaki na podium nga azaki na se ti sikoyo na moni fali te fali aza Kinshasa mais na sali promotion ya chez contrôle ya contrôle so azaki bato mususu nde akisa ko senga mbongo mais na yebi tan nini nazwa mutu nanga fali ayebi nga na habiti fali ti bafinga nga bisenga senga seka kabi o meso za bisenga senga masenga nga makasi machanga ma à l'aise mais ayebi ke na beta nga kara na WhatsApp na ye tana banda senga mbongo bali so na cha pression na WhatsApp papa na tini ba message na mbongo cash du coup. Chose grave, et là que vraiment ça n'a pas ses années parce qu'il y a un comme ça qu'il fallait pour pas un grand frère n'est propre mais à quelle répétition bah beaucoup côté ça est na rep vraiment il y a grand frère et là que ça reste tout pas si en moi. Pas attendre bah que côté c'est que bah que sola na parce que Karina bimisa ba infiltré. Il y a un qui ba odu. Karina bimisa ba infiltré c'est que Karina sa tinda kuna boso sakete yeah wangana yetu za master. Nga déjà Mike Lokamba na banda douter na ye Mike awangana ke no za mterité te pananga na misu na bina wangana. Na tunenga mi Mike ba bezo ramterité abi onga za mterité te mais na mona ki Afrique du Sud ma wanga na ipa na po esika wana wanga na ninga mabe awana wanga na po triquer ngai yanga chaque fois na on sala micro moko na keren so im poison na kufa na mwana wana ana ozomona ngaza mayele makasi ngako triquer ngati yanga so de micro ngabite de micro to sa micro moko po so poison mwana na olinga ta ndimo kufa te aolingate po ata bobi kero bo pesa ya anti poison ngo so esimbité pour na moni mwana na na okende plus na okende trouver maman na e po avant na loba na mwana wana il faut na trouver na maman na e na sa Morissette na ba ke non po to yeba ni bana mwana tango zo loba il faut yeba papa na yo aza nani maman na yo aza nani tango zo lingo kota na cours de grand ya polémique ozo linga potango okota na cours de grand polémique o fingi sa maman na yo kera no fingi sa maman na yo yebi obi nga ko toucher ngate ponga na yebi maman na zanani na lobi na nuteli na lobi te lobi na oloba maman na osala nga eloko te maman no linzanza na yebi so déjà osala nga eloko te apparemment vraiment na bazo tinda ende ko tinda so ba otinde mabe ba otinda e mabe ba otine mabe là que nous classe mais oza daola ta dabe ni famo ke na classe continue comme ça la classe et ça l'offre vraiment kitoko ba biso o peut ba ndok ka ba classe OK classe o biso ko ba parents na so bazu chance ya otang sa biso ba parents na biso po batanga ki mais ba parents no ba futelo classe ba ke classe te on a chance maman ta classe on peut otanga ya chaki umba po français na longa pe lo ba resate on a classe à Zodo de Wan. On va dans un appartement et on va dans la classe. Moi, je suis un mineur. Âge moi na leki na biso asuka parce que ma leki na biso asuka elle a mineur ta Michael la na za mineur mais maman na été mais za zoba enga sosola na mwana nga mineur dédommagement OK non makalo ki opema na pa cho RFI o micro to benga makala pa cho RFI OK non place pas cho RFI azali après oye au foutu dédommagement. Bon, comme elle a des parents faibles, hein? Donc, Babisi Boumoutombo, Brigitte Savané, quand on parle de Brigitte Savané, on parle de confort. Christine Wakweto, Madimbo Wani, Wakweto Wani, Madimbo, Abi, Ngavana lancé yo, il faut qu'il y ait des western. Soki na zimbongo te na obwaka yo te. Bato na obwaka bazaka yanga. Oki te na lobaka mama anto yanga ya pasi pe ya bisengo.
Elisabeth Mayangi. J'ai cité le restaurant de plage anti-gigolo. Elisabeth Mayangi Mambuta. Mambuta, des mois. Tana oloba des mois. Tana oloba Jolie Mayala. Tana oloba Anne-Marie Bonga. Tana oloba Mama Wiva. Tana otanga penadon, tana otanga Kashala. Batatu. Tana otala. Viens sacré. Ya Karine Loali. Tana otala Lidi Fatou Motema ya Drigo Douamba. Na Luanda Koko Ingila. Koko Ingila. Koko Ingila. Koko Ingila. Mon pote. Mon pote. En tout cas vraiment vraiment na bisa bino kaka bilengi ndezalaka ana Congo check et ça la nga bien na zala pembe na maman na yambaka et ça la vraiment kitoko balobi ke non mwana o aza pembe na maman ne mama azo copier makama maman ne pe ya mabete ya kitoko bino mo bo commentaire déjà bolobaka mwana manike de John no biba audience de la France congolaise donc maman éducation kitoko ya kano babino bozongara babande l'école botanga lelo oyo maman manike de John façon nazoyo kababi maniqué de John bientôt là na Canada avec mon boss mon papa Fali Ipupa 3 fois Hassel. Voilà les mara donc tout ça comme maman Nzambe on les mara dans ça qui Canada oyo ba te belé ba okata on nzela biso za sali au guide. Moi je ne trahis pas le Coran. On a trahi ça à Coran. Ba sali ba voice, ba faux voice, ba bemeli fali, ba lobi na ba soule ba makambu, ba lobi na ba papa edi ba makambu, ba lobi na ba koko dilaso. Mimi Chikeva milki check. Ba lobi maman présidente. Chanase. Babi Chanase. Mimi Chikeva maman présidente. Canada oyo tozo tala nani. Pour Canada ne makambu, Canada ne créé ba makambo onyoso. Canada nde eluki wanga omoni ndenge zawana elo na ina expliquer ba chronifuati soki bokena e pa wata bo finga falite yo mama nyovi yo gloria yo banyo finga fali na yo kinanu koyoka mwana fingo ezate pona yo kikaka na moni video te gloria fingi fali na moni on Facebook et moi c'est ma belle okola yo Nzambe on comprend que maman on se zak ba luka ka wana do bokeli susu yo lelo ke en tout cas ça fait mal hein on ne pas faire oye pas fallu mon simbite boke pa wata pa wata ça on peut les OK de bibi yo na fifi de fifi et là on a zo yine là on zo lokota bi loko nyo so Karina zo boaka siwa et loko nga na zo yine là yo ozo lokota nzela nyo so Karina leko zo leka pourquoi et sa faiblesse Karina tiki poisse que tant Karina ça qui a mis pousse na pembe na wata te biso ko to poussa pembe na wata Karina yali nga Karina présentant wata te mais nga na kenda pa wata na liambo nga wata mais Karina nga sangane nga comme sangane net comme ça ba Jaël net banani na ba saleki nga bi Karina ko sala pano yo zambongo futanga wana matériel to na caméra to te au sala ka live na téléphone au sala pa mutu ngai na au sala pano ndeni yango na kenda afimbu yango quelque part attaquer na fini nga na tala ka ken image ya mwana ngeza na fimbu eza na fimbu eza na fimbo soki ngai na finga iken eza dû ya pona mwana pona acte te acte ça kazu micro simbi azopesa mwana wana papa mwana na konda wana mwana na micro pe wana aya ko loba na ngai nga na boti bana na salivi afinga nga et puis ken pena tchaka ba commentaire soki mwana on comment soki mwana na grâce te nga na longo na fimbu te nga na ken to welela eloko te mais na tele ki pe vidéo moko ken piana se retira ki vraiment alobi atinda ki était mwana wana ye moko mutu aki asenga ki micro mais akosenga micro ya interviewa ki ndenge nini soki ata mwana na soki micro finga inga ye moko ngana lo ba bota mususu ba ile ba zakana pena sala ngona ka ile ande ni zwa nini nani Jiras malele wantash na ata mususu Jiras neni pretenga na caméra na ona beta na mutu mombata wana omona ngo normal mais ken muta interview wana nde atake na bengi nani ata nzamba kitina ba ken azaki wana
oh eloko nga na kosala ken te ezalika eloko wana ke na interview mutu moko azofinga ken nakokosala ngo te tanke na un bon terme na ken. On dirait que les gens ont bien vidéo, on dirait que l'accès on dirait qu'il y a mis qui ici. Action comme qui ça. Il fallait longola vidéo tango monde ana bengi. Pour biso yeba te ka sala émission pour tout te benga biso. Mani kezo lien tala ken. Tango monde déjà ningwana et local biso nga sala nga longola émission na site. Te mani kina longola émission. Nga na baté émission tika la ti le aboniko. C'est l'ambiance, hein? En tout cas, vraiment, c'est l'ambiance. Hein? Par rapport au cas de Makambo, mais il y a logique, il y a normal, maman. En tout cas, vraiment, le respect, il y a envers eux. Il y a des questions, peut-être on a été sur les salles, mais tu vas essayer de les lois lobby sont arrivés que non ken piana bozongana bozala normal ne bozala qui si m'a susté ken si m'a susté ma be kota makasi veni koti makasi yo kan si ba to avandi bisote yo kan de to zakana victime wana parce que ba lobby te yo kan si ba kokodi la so ba lobby te ba lobby mais na boyi ki na boyi na bi ken sute. Et quand on a mwana vanda na wenza finganga. Le lobby a mwana na combien international. Ah ben international pas que pays Asie. Nga kenda Arabie Saoudite. Mais pays nga kieza muntu muda pesa ke cop wana mbala na mutabi makio. Nga inaza na tina ba pesa cop tenga na kenda mec. Kami te Canada pe. Donc balobi plus 243 90 43 16 621 Goretti Louvoiseau plus 200 plus il y a Willy Moucheni 90 43 16 621 Babi Iseka Babi soki na parfumerie Palmarès Okuta Rachel la taille Ingila Coco Sibu Mutombo Babi Aimé Voka Babi Aimé Voka Goretti Louvoiseau Nasuki na Goretti Louvoiseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas vraiment bozalaki belé ya kolanda émission na bino kande bo mesana ko pesanga confiance na mi abiba audience de la presse congolaise nazaka wana pona osepelisa bino pona na succès mutema na bino te tozaka wana mimi tolobaka ba conseil ba remarque za raté mais bo benga te bo finga mais so bo benga bo finga to finga pona ba remarque plus 243 ya Willy Moucheni 90 61 33 460 plus 243 90 61 33 460 wana numéro na WhatsApp to bo benga bo benga et ça vraiment kitoko ba remarque en tout cas vraiment et ça bien mon boss si bo mutombo ba lobi que non yonde makambo aimez voka ba dollar moi c'est pembe nzela mine Brigitte Savané babi mami maman en tout cas vraiment nabi que no bino bozawana mamba ngo banditi nabi koli na nga ezoya aimez voka koli albi no miyo kilo combien 50 5 10 nabi ka et ça la petite non ba bien la ligne bino ya trop en tout cas vraiment à la prochaine ciao. Tout ce cas, mais toi, on a candidaté quoi? Bana Goma, Bana Matadi, Bana partout. Bana partout. Bobika Keno, soit Biba au gens de la France à l'équipe, ça veut toujours ma bien. Congo check, il n'est ma cambalobi Keno. Bientôt là, conteneur ya Congo check qui t'en a kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungi samalisute. Oh tote conteneur moi côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu tala kaka place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'oba toujours la vérité. Conteneur les autres qui t'en a quatre à Kinshasa donc chez Domi et ça le 22 avril donc le 22 avril donc ils ont vraiment donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu yango yango ba pesa bino bakosi bino trop bakosi bino par un mois demi tout kezoya un mois eloko ezoya bana Allemagne bana Londres veut dire bana Londres bana Paris numéro yango wana veut dire
bobenga eza bino kitoko eza bino vraiment hein eza bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolelaki vraiment hein conteneur makasi yango numéro ya wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino ekoma tokos Bana qui bana mona Congo Check News TV. Il y a 6 moutons. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.